boxer ndenge moko muta makofi nde ba maître chunga mboma bazali wana atalaka ba photo libela ya pagi pambani mobala bundaka talaka ba photo zalaka na bitidi mikolo nyonso zokendo bunda wana talaka ba photo po yo kenda ko bundola ki mwasi na yo talaka ba photo papa nanga ya suka tango kendeke po bisika nyonso yo kendeke ezaka ndenge moko te et puis esika nyonso yo kendeke lundi eza mardi te okenda lundi mekeba mardi okendo zongi te d'ailleurs a corona bakosenga mwasi no badra bakunjo dans 2 jours pour moi ça betaka maboko olatala nanu danger nini mobali akoki kozwa ndenga zokende ko bunda ye kutu ya tikali na ndaku tamu musu bakei pe baombe na mobali vraiment na yebite soki ba couple ya bongo tokoko benga ngo couple ngona kombo na lukela ngo sima lokwa toza makasi ba kombo mwasi ala pekisa mobali mais soki mobali abia okende ne ye moko sika kende yo accompagner pe mobali inde boke ko bunda bozo mona ngo eza malamu yaya mutu lokwa ba maître chunga mboma yo pusa na pembeni na ye yaya boxer pembeni na ye ozana likofi na lisu ekangami alors mutu azana technique akoyelo ba instrument yaya koyelo ba instrument lolenge moko Davidi ayelaka Goliath libanga po amona kina poana ya ko bunda na Goliath te to jabio liwala soza kwa maza aza mbinga makasi so boni bo beti na Facebook lokwa bokenda ko cheke bo cheke okomona Olivier Ngoma bomona Claudia Bio ngana tumbula yiku tungabi yo fo bundaka na maakaba pona ndenge na yo na mona ko fo bundaka na maakaba po maakaba na mona tibokene mwa bien chunga mboma merci ozawa chunga mboma bi le phénomène leader king of king imbattable chunga mboma merci papa na ngachura mutu muso tala poa ya muto tali poa obangi eza lokwa papa na biso Emeka Bango alimbisanga na tanga kombo na ye vraiment alimbisanga yi na tanga kombo na ndinga mabete balobi yolo déjà donc voilà wala baba camarade banoko na ngai baya debs de mukalinga bango tu wana ba pembeni ya papa mama na ngato wana ndaku moko wana mutu lokola Emeka Bango ndenga za wana yolo bayoko beta Emeka Bango yoko beta Emeka Bango tomona esika koya te na yebi te na otuna banoko na nga me liboko ya Emeka Bango apamba otala kango liboko ya Emeka Bango boko bete peut-être comme soit Meli na sakwiti ako beta manana nga d'accord na yo oko bete na erreur moko bomela ndenge pena ya bien telemi boye yaya talaka pe likofi ya mutu avant le bobeta mutu yango zomona mutu mususu ako utiliser kaka instrument moko boye atsubi okwei okufi pona ni bitumba ezali eloko moko mabe yo kumisaka mobali nga ke bunda mobali nga ke bunda et puis la plupart abatu bakenda ko bunda bongo botuna ngai bazaka ba maître te po ba maître ndenge to yebeli ba maître bazura mo ba cours moko boye en tout cas ba enseignera bango ndeni bakoza na maîtrise bango pena ba bundaka te kaka biso ba oyoyo to lemba mibali yo balemba kaka bango nde baninga mo ba makasi bakenda ko bunda tangela mkonyo na mona maître baina kena ndako mo akebeta mutu tangela ngati tangela nga jour ni maître poison akenda ko beta mutu tangela ngai chunga mboma akenda ko beta mutu tangela ngati po bango ba maître bango wanati ba maître machuda na biso matonge wana tangela ngai te Gunther akenda ko beta nani po bazangi makasi te ngakutu na seka na poto mona batu ba otumbola bango mona bi poto penza ebo sisa batu maye po mutu lokola pena batu lokola ba machuda wana batu lokola ba maître nyoso nazo tanga o pena yo zo tumbole na poto lobaka poto merci poso na Kishasa obuka na mâchoire mais toyebi ke poto mboka loi okosala nini na mboka batu ya loi okosala nini ya pagia lobi qui se ressemble mbwana mbwa oui moi sina mobali ndenge moko donc bango bamona bitumba neti bazolango ba sentir pena ke ba pesa ba sentir neti mona ba Joshua baza ba sentir mi satu donc moi sina mobali mais mona sentir ata moko bana ngote et puis remarquer batu babundaka bata makasi te po yo so za pena maître pena ne ba enseignaka maître ko kendo bundana nzela ta mais so ngaki ka mutabundi o ngaka élève ya maître chura mboma mutabundi wana nini ko banda sport na ko lakisa batu mama akomi maître donc mutabongo fois a déjà chassé na banini na bino wana kwa ko bebisa image
ya nini ndenge za ko judo club obo ya ko baby sa image po ba vrai maître ba bunda te bango bazaka bandi moi sport yo wana de kimono bando tshela bino wana po bando banga déjà ba intimidation mais soko landi bo a komi même pas ceinture bleu so to yebi makamba judo to yebi makamba judo to yebi yango tindi mamba judo ti donc kaka soka sa yokoli kaka morote kaka pamba bu akomo betaka batu na nzela le borotuna élève maître Bayina élève maître Poison Gorbachev parce que bango ba bunda te ba yebi ba quand même ba norme na bango OK mutu fa tambola ba directive moko boyi yango zo mona batu bibunda bunda toza na poto awa batu bibunda bunda ngana zo ba makambo par rapport yelo côté pona pesa sujet nga avant batu ba na Facebook na ba témoin na simbe to sola ya pomba mwana mobile na poto azokanyela mwana mwasi mwana mobile na kishasa biloko ne ezalaki te mwana mobile azokanyela mwana mwasi akobeta mwana mwasi yango ba mama ngo bolobaka bino bobotaka biso ezaka ya lokuta po soki pena bolobaka ba mama na biso tobotaka bino na banda fo bozate na mwa minimum moko boya mwa respect muke na mwa ba mama wana moko mwana mobile moko azokana na kobeta fie na soki yo mwana mobile obeta mwana mwasi yango mwana mwasi anga tongaki yo yango mwana mwasi anga afingaki yo mais un vrai jogo pena nde bino bolobaka soki bafingaki yo yaya azala mwa poli tombola phone solo la allo mama Jo ça va aider mutu moko boya profiter azwa allo mama Jo ça va oui ça va boni oza bien naza bien nanga kana sola na yo pona yo ki balobi na ngai pare yo tongaki ngai na yo ki pare yo loba likamo pona nga yaya omoni discours indirect na discours direct ok na classe eze loko mo côté indirect na direct eze loko mo côté à ce moment là nga mama Jo so na impoli vis-à-vis na yo na ko répondre na bi oui na finga ki yo wane komi discours direct pona zo pesa yo moko sur place na zo pesa soit na nzela téléphone na lobi oui bien sûr na finga ki yo mais oh yo ki et comme indirect et cause ça peut bongo temps tam supeza bongo mais na respect na zalaka nango pa na yo tango kotuna nga na kolobaka te na lobaki bongo te wana eza pona o respecter yo mais tango yo tomboli fondé to koma mona ba garçon a lelo ba maître o ya lelo bazo banda sika même pas sentir bla latité ozo benga mutu yo na bengi yo forme mi yo so na zio na obeta yo siko yo zo s'attendre na moi sona asa anoni asa nzola yo mwana mwasi oyo ozobenga ye na baimpolitesse ebele asanzola yo oza si makomanke yo di respect parce que yo manke di respect mais soki yo bengi quel que soit le problème mutu aza parfait na mokilo aza te ni le parfait nga mama Jo nanga parfait te ndeko mwa azotala nga aza na ye parfait te makambo su mpe bato mosusu bamemaka mpo bapesa moto yeki nango mpe bongo te cache ador ayeka mpo abebiso motema mais yo zala mutu lakisa quand même kokenda classe lakisa quand même outa na ndaka tata na mama lakisa koza mutu benga ye na ndenga bien aza mwana mwasi abala te azali maman respect au maman bolobaka biso tobotaka bino me na poto tozomona lokola bino bobota biso do bobongoli yango biso tobotaka bino na poto bokomi kobota biso mutatu atini mutu a rouge merci na yo sepela donc maman Jo abia bengi yo te donc moi je m'en fous quoi boti ndongo ta 100 boti ndaba toi rouge na ta 100 biloko sans pilipili bongateur quoi pilipili ya live donc ndenge zawana fo oyekola ko benga kabatu omoni mwasi na yo yenda ko supporter buzoba na yo mutu aza mwasi na yo ta ko supporter buzoba na yo te elle va te manquer du respect yo zo benga mutu azio na phone po aza poli akoboya pe kozo na phone azo oblige zo phone na yo ta ne tangu yo zui esola lo kwa mobile babi bakoyeba biso na bizaleli o ba edikaki yo bien bakoyebo na bizaleli okendaki classe bakoyebo na bizaleli soki na zio na kobeta yo bolanda ngai bandeko bolanda mo mobile nyonso linga obeta mwana mwasi alela mwana mwasi wana nazonisa bino bondimela nga alela ye alela si wana amona kandenga opusa na pembe na fianta lela ye yo mutu bakanyela ko na garçon moko chana mutu na yo alela yo
pokoma ko simbo na nzoto ebani na neti na ndeni na sens nini yo simbinga ngapi na ko simba yote ale to simba ni biso mibale yo mobali ya batu na mwasi ya batu yo garçon ya batu fille ya batu bo simba ni na nzoto nde bolo bakato yo kana sola nzoto ya kolela kate mobali ana lela yo omoni yo mwasi yo mobali no akanyela ka fille mobali la fille wana nazo yebiso asolo tala ngana mona ndeko mwasi moko tozo sola to amikolo yeso azobunda na ba mibala kota na sa makolo so akocho na sa makolo akangi yo wana fo batu ba iya siko supposons yo mtokanyela mwana mwasi akoti yo bongo akangi yo siko donc bobo komi mwasi na mobali moko il faut to vanda ka to zalaka batu humanisme mutu fe salaka soko lingi ko tuna ye tune na ninga respect so mo pe ko bwakisa na yo me yo lo boko beta mwana mwasi olinga ka ye semble go lela ye ozaka na poso toucher ye po ba musuba ka moto po ba fi musuba malili ba musuba moto soko simbi okipe na moto ki courant c'est ko lela mwana mwasi wana yo pe mwasi na yo so mo mubala zo baka ke beta fiana wana azolinga fiana koma mbanda na yo po eza normal ta bino bana mibali kutu mama mususu babolekisa na bino biso toza pena ba mibali boyoka pena ke mutu mo pa kenda loba bi mobali na lokwa papa obenga mbano lokwa papa po mobali no lataka logique obenga lokola papa mais ye mwana 74 mobali nanga 68 ye 74 obenga papa po alataka logique ya linga ta panta minene ozo comprendre ayoki ango pe boye komeli ye ngana fâché na bina nazo ngai na kotika ete abina nga bwakisa makampa mpamba wana nga bifona expliquer d'abord mobali nanga c'est un intellectuel aba mibali na bino pa mpamba wana te OK po mutu so ko ke pe classe ma sage ba mibali na bino bazanga ba sagesse bazanga na ba intelligence a niveau na bango te yekuta bina nga tika akosi nga nga mona obenga e abenga te pona ni ana tante po ende mtazanga mnoka kuluba me amonya ngo kama kama ba basi makampa mpamba wana so yi mutazwa ta chemise ne normal akangi bouton na yawa il faut batutu baza ba saper mais mutango pas zo ba bon na azwa pe mobala saper te poko za la pe saper eza pema ko za la saper ko respecter ba collection nyonso bando somba soka neni wapi collection sika ozo finga mutu mais lokola za mwana mobala monyo makambo bana basi mais combien de ba mibala lelo ba koma ko leta ba jipi lokwa basi ba mibali combien ba koma ko finga bana basi bana mibali combien bakoma ko beta bana basi akwa mona pe mwa mwasi nzela abandi ko bete ba double na kisasa ezaki bongo mwa mobali moko azoya kuna ko beta pe yo ko beta mwana mwasi laxite ko za makasi ndenge nzamba sala biso bana basi basaka makasi te eza normal so yo beti mo so yo mwana mobali obeti mwana mwasi ke sepela na continue wa mobali ta beta maître chura mboma bandi mayo beta maître bayina bandi mayo beta poison Gorbachev beta ye wana ba ko betelo maboko oyo bakanga yuri kutaluka mutabo to le senti ngalo baba mibalo ba makasi baluka ba katiaro bazana ba sentir baluka ba boto la bango ba piosu mbongo botoli sentir balandi seli ombongo yo ko beta mwana mwasi eza normal après mo ko vimso ba pake ya yo za makasi te oza makasi te ko beta mwana mwasi wa makasi te beta muninga no mobali beta maître ko beta kutu mobala batute po mibali musu bakenda misala po mibali mingi babundaka basala kate bo tenir nga rigueur te je dis que la vérité ebele basala kate po mobali kenda musala o batela pena sira bi check na ye ako bundaka te ya record babatela kango na mboka to vandi atolo binga na british d'origine congolais oyoki muto azama yela batela ka record nende bo batela ba point na bino ba voiture ba katenga ba point faut batela ka pe record na yo nengo batela ka ba point na yo a voiture so monika garçon mo abundaka kuna manzangu so monika abundaka kuna abunda bolandele bien sala te yo kanti batonde bazo sala boy o bakto ndende baza ba sala ba safi numane baze belebe bazo sala ba charlie bane alake ndoko bunda record ebeba alingi bino mbale boko ba chômeur yo ko bunda ozotu kanisa toza wapi na matete ozo bunda ozo kanisa toza wapi bolimbisanga bana matete nazo baka vérité eza ko finga te na zana respect na bino mingi na ninga matete makasi
Ponga moko pe mama kuta papa na so toki na ndako na kwenge to teka ngo kalate. Koko na nga mama kuta papa na nga. Nalinga matete makasi. Nalinga bana matete ba respect pena na Félix Oazé quoi. Mokwa bongo, merci. Mon vieux vraiment bambote koto zali akamapa. Sans oublier Ibrator. Nalinga bana matete metolo baka vérité na Kishasa komine bandako beta batu matete. Nana bungi matete bandako beta batu. Nana bungi matete bayaka na camion. Bazu pena kombi mubimba baye bakiti na lupango moko babeti batu bakei ngana mona ya koyoka te na mona. Na lubefu wana na lemba fwa na zoya wana troisième ba mama na biso azako luenda kumoko wana na lubefu wana. Wana nga na uti classe isko na Lumumba na ye wana pa mama leki na nga troisième de la famille ba mama. Tomonika na lubefu kota seku na bana lemba so bolanda boyebi histoire wana. Ba kombi ye wana batata mo ba okotse mo ba obima makila. Bana matete ba na kombi mubimba ba ko beta batu na kata lupa. Bazokisi mutu no so ndako bakuta ki soit ba tio cicatrice ne longi. Donc mutu to atanga makila na ndako wana. Wana somo na yoka nga bi meno. Na ba papa mikolo ba bikisa ki mutu te. Otu bakuta na ndako wana azwaki mbeli, azwaki kuba. Eko sala to eko tanga na moko na bango mukosu na monye na cicatrice. Kandi ngeza boyebo to kota na mela mai pala bino. Na talinga kobelo pango ni wa mama kanga sa longwa pa kufa na ye, que son âme repose en paix. Ba melo pango ndire ba betaka batu moko abi bisote mama muto so bimanda na mwaza na cicatrice. Bana matete. To yebi quartier na quartier so lobi njili ba yebi bango na format. To wanga na lisusu. So ko lobi bandal BCBG, matete bitumba. Meliko lo bateke na matete batamayele bate. Bon bayaka mapo ba Félix Oazé ko baza batawa bien matete te. Ibrator azale ki na biso mwana na biso oyo. Amayele amona matete te. Balobi teke batamayele kuna bate mais so to bito tia eloko na eloko. Matete quartier bitumba, quartier ba gangista. So ko lobi lemba bana mayele bala kuna ngamoko na mwana lemba. Mwana lemba. Media wana bat basimba media bat ba contrôler media bana lemba. Ba do yuwe bana lemba, ba limya bana lemba, papa mukelenge lemba, ba Laurent tendance lemba, ngamo mama jo lemba, toza ebele na zo bisabino media. Do bana lemba na baza bana mayele. So lo bi bandal BCBG to ebi komi na komini na makambo nango. Bozo kanta toza na matete na poto awa. Mboka ya lua. Moko mona batu chile bazobunda. Mobali moko bazobunda. Azobunda moi ce n'est pas yebi. Parce que tant mobali no akende nga na tuna ka oyebisa ke kende malamu. Na lingano na koma. Tant mobali abia bimiake. Po nga sokutu bona mano papa mona okebo. Nga na yo séparation kozonga susute. Pona nu soni et puis nazo banga ba yo boma yo. Pona bando benga na tuna ngale nyoso. Kuda ndenge ni siko yo benga ko tuna ni makofi ekoti bien. Nkuba koto kendeke koti bien. Eza bien, kuba soke koti bien, même kolo bako benga yo. Bolanda témoignage, hein? To mona batu bakufa pona makasi. Tozana mwa mbali mona baba na biso, auta village. Baba mongo ayaka. Mona aze makasi. Tango aye koma na ba camarade na ye, kana miti muka ayaki aye koliko kumba Mercedes, hein? Azo kumba à cette époque-là. Bake ko bunda bitumba na moi ndenge zalaka bitumba. Noko na ye place ya komela ba pekisi bitumba. Ba on ba yebika bakela na butu. Mais lokola ba yokana kina baninga na yeba kutana na poko ba continuer bitumba. Mwana wana baninga na ba bwakele ka libanga na fenêtre, ba yebika bandaka lemba wana ba bwakele libanga na fenêtre. Mwana na bima na ndenga asima. Noko avandi azoka ka kolela mugezo uta na kwenku na mwana na kufi. Mutamakasi mwana wana akufi. Azalaki makasi epi azalaki teti. Azako banga mutu moko te. Je koko mulumba kaka honorable oyo je koko mulumba kaka moko bino boyebi. Yana bangwa liboso Nathalie Mulumba. Aza magistrat. Azalaki na parquet wana matete wana ya Nathalie Mulumba. Mwana nazo kumba voiture. Ma yezu ya Nathalie tuni papa obokeli nga mai kosakana ngate tabango kuna boy na bobo na kingabwa kuna boda do asa kwa an minimiser famille Mulumba po bazana kingabwa boyebika makambo akindenge zalaka
Nandenga mabete, eza entre parenthèses, nga kena nandaka ba jekoko, je sais pas. Bon. Bako kundola ngole msuna ndako mswa mbinza pezate. Pona baba famille. Yana tela lobi o mwana kana ngatonini mai kaka ya pambe zwingai. Jekoko na sabino mulumbana bomona ka noko. Ya sabala mabiri 26 ans forme no kona zo bisabino ebi ba je o ya ba je komba. Jekoko ebi ngo kitoko. Ayebi ngo penda kitoko. Bakena ko benga ya Gérard na kingabwa. Aya po ya ko beta mwa mobali na kaya Nathalie moso apekisi. Mwa mbala ngo munoko me awumela kite na ko wuta na mboka na bonga ba mongo. Awumela takotaka na sama bele pona bitumba. Siko loke bomaki makofi te. Elo nie bomaki ye. Tango ba soda ba ye. Bazo pekisa bitumba, moko na banga bande ko kotisa mutu na azobeta ye munduki boye. Masase beti na nenga sima ekote na mutema kufa sur place. Noko alali na pongi bazo benga bango bayo ka komba mutu bazo belela mbaolela mwa mobala na kufi. Eza na bato okaki mabazalaki memisu babaki mwana ngo pa ki mutabitumba. Yaya okoza na makasi mozuita ko bunda te na zo sabino yango moni ko bana mutu ko beta mutu. Antuka ko lobana na bongo te fozela mwandam. Po mutu musuka ne na beteli bino akote makala musika. Abetu eloko na musika ndeko nanga ozi peta ko bundate musuku to kotel makaba betu likofa kimi liso evimbi atika pe sango kabeta kiyo tamba ko tala pe liso evimbi me botu na yetanga beta likofa telema ke to akimaki abeti shu mboma likofi akimi abeti mettre poison to yozo simba ay ya kimi me ake panja sango ke na beta kimutu Tantine Bernadette Fula bitumbe boma kabatu. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi Akomba, Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Akomba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Akomba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.